Que vous puissiez haïr Kabila ou pas, mais il y a eu des points positifs que Kabila a laissés dans ce pays. La liberté d'expression, par exemple. Si vous regardez dans la région des Grands Lacs, aucun pays n'a des émissions comme celle-ci. Aucun. On vous tue après. On vous tue. Au Congo-Brazza, là-bas. Il n'y a pas d'émissions comme kiosque, comme dans la politique. Il n'y a pas d'émission comme ça au Congo-Brazzaville. Personne ne peut vous accorder cette possibilité-là. Mais il faut quand même arriver à reconnaître cela au moins. Oui, nous avons eu une liberté. Oui, nous avons eu une liberté d'expression. C'est vrai qu'il y avait des petits problèmes, pas comme on l'aurait voulu, l'expression. Et c'est Félix maintenant qui doit encore venir élargir l'espace démocratique. Ouvrir l'espace démocratique. Parce qu'eux, ils ont marché longtemps contre les gens. Maintenant, ça va être leur tour. Les gens commenceront aussi à marcher contre l'UDPS, par exemple. Et l'UDPS ne doit pas finir comme le PALU. Donc, il faut maintenant... haïr Kabila ou pas, mais il y a eu des points positifs que Kabila a laissés dans ce pays. La liberté d'expression, par exemple. Si vous regardez dans la région des Grands Lacs, aucun pays n'a des émissions comme celle-ci. Aucun. On vous tue après. On vous tue. Au Congo-Brazza, là-bas. Il n'y a pas d'émissions comme kiosque, comme dans la politique. Il n'y a pas d'émission comme ça au Congo-Brazzaville. Personne ne peut vous accorder cette possibilité-là. Mais il faut quand même arriver à reconnaître cela au moins. Oui, nous avons eu une liberté. Oui, nous avons eu une liberté d'expression. C'est vrai qu'il y avait des petits problèmes, pas comme on l'aurait voulu, l'expression. Et c'est Félix maintenant qui doit encore venir élargir l'espace démocratique. Ouvrir l'espace démocratique. Parce qu'eux, ils ont marché longtemps contre les gens. Maintenant, ça va être leur tour. Les gens commenceront aussi à marcher contre l'UDPS, par exemple. Et l'UDPS ne doit pas finir comme le PALU. Donc, il faut maintenant... S'il vous plaît, Bakondi, vous avez un drapeau, on a parlé du peuple. Et Katani. On va sous-moutonner. Bon, d'ailleurs, on a autant la situation depuis le BI. Par exemple, le BI balé déjà en 2019. À l'époque, on a Boumès Kadima. Et là, Maman Moko a trafiqué des documents. On a Azwa, le pan commune. Il y a Kalam, depuis 1957-1958, commune et Tongama Boye. L'autorité coloniale à l'époque, la Mindele, la commune à Kalamou, la commune à Kinshasa, maison communale, la commune il y a Ngiringiri, la commune il y a Bandalungu. Au monde architecture. Il y a la commune en Nyonso, ils allaient Nengemoko. Ils avaient expérience au Babanaï Nango. Il fallait pas continuer dans Nango. Donc on a un modèle où il y a un se passe. Alors, Motomoko Aya, alors Bakeye, Tata Naya Sumara commune, ils allaient sonner Mawaming. Alors, Bisso l'État, Toro, Lingelo Momote, Toro, non voilà, tout dans l'état de droit. Et puis, droit à l'État, ils allaient bafouer dans le niveau, donc, il y a un atelier awa, l'État a zonga, n'a pas droit d'ailleurs. Donc, mon côté, aux ala, il y a moto armée, aux ala, moto police, aux ala, moto justice, mon côté, a dans le droit, il y a awa, et azwa, le pango, et l'État.
Alors bato ya ndenge wana toza ko traduire bango na justice po tozali na eloko tobengi état de droit oyo tata mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi aza kosenga état de droit. Alors moto aya o papa na ya somaka lopango oyo ya l'état lopango mpe commune, c'est-à-dire que lobby moto mosusu mpe akobi kuna bon voilà stade Tata Raphaël na somaka yango ntango ezalaka stade du 20 mai palais du peuple na somaki yango ntango ezalaka Paka Djouma stade de martyr banakopesa bakarte ya SD akoloba asombaki yango asombaki mpe boulevard Lumumba asombaki mpe boulevard de 30 juin. Donc tokoki kodésacraliser l'état na niveau oyo tozomona lelo te. Donc tokoki kondima yango te, ngai nakoki kondima yango te. Tata mokonzi na likolo na biso nyonso na Kongo awa aza na kanda na likambo oyo esengeli bato basali boye to traduire bango na justice. Bourgmestre yo kobanga eloko moko te, moto akosimba 1 cm ya mabele ya commune ya Kalamu azali te, abotami mpe nanu te, akotikala mpe kobotama te. Du jamais vu à Kinshasa. Et oui, grâce à Luaula Mukendi Jean-Pierre, la République démocratique du Congo peut enfin mettre terme au phénomène Kosuba Nanzela. Ces dignes fils du pays met à la disposition du peuple congolais des toilettes publiques montables afin d'apporter sa pierre à l'édifice dans la construction du pays. Déterminé jusqu'au bout, le président de la fondation Seigneur Luaula s'est dû prêt à accompagner la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, celle de rendre la ville propre. La toilette, bon, idée et Utakena Nzambe Moko, ce n'est pas moi, c'est le Dieu lui-même. Un jour, les Nabanda Kotambola Nazaki Susu Mingi, quand vous bimaka pona, surtout na ville, on se retrouve Masibe Kango. Bon, on a autant la situation depuis le bi. Par exemple, le Bibalé Nayawa, Nayawa déjà en 2019, à l'époque, nous avons Bourgmestre Kadima. Et là, Maman Moko a trafiqué des documents pour avoir le pan commune ya Kalamu. Depuis 1957-1958, la commune est tombée boyée. L'autorité coloniale à l'époque, la Mindele, la commune à Kalamu, la commune à Kinshasa, maison communale, la commune à Ngiringiri, la commune à Bandalungu. Au monde architecture, il y a la commune à Nyoso, Ezali Nengemoko. Ezali expérience au Babanaï Nango, il fallait continuer dans Nango, donc on a un modèle où il y a un se passe. Alors, Motomoko Aya, alors Bakeye, Batanaya, Sumara, commune, Ezali Soni Pe Mawamingi. Alors, Bisso l'État, Toro, Lingelo, Moté, Toro, non, voilà, tout dans l'état de droit. Et puis, droit à l'État, ils ont bafoué dans le niveau de la. Donc, il y a un touye awa, l'État a zonga, n'a pas droit naïe. Donc, moto mon côté, ozala, moto armée, ozala, moto ya police, ozala, moto ya justice, moto mon côté a dans le droit, il y a awa, pe azwa, lupango, ya l'État. Alors, bateau, il y a ndenge wana, nous avons traduit dans la justice, pour tous
eloko tobengi état de droit oyo tata mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi aza kosenga état de droit. Alors moto aya o papa na ye asomaka lopango oyo ya l'état lopango mpe commune, c'est-à-dire que lobby moto mosusu mpe akobima kuna bon voilà stade Tata Raphaël nasomaka yango ntango ezalaka stade du 20 mai palais du peuple nasomaki yango ntango ezalaka Paradjouma stade de martyr banakopesa bakarte ya SD akolo basombaki yango asombaki mpe boulevard Lumumba asombaki mpe boulevard de 30 juin. Donc tokoki kodésacraliser l'état na niveau oyo tozomona lelo te. Donc tokoki kondima yango te, ngai nakoki kondima yango te. Tata mokonzi na likolo na biso nyonso na Kongo awa aza na kanda na nkambo oyo esengeli bato basali boye to traduire bango na justice. Bourgmestre yo kobanga eloko moko te, moto akosimba 1 cm ya mabele ya commune ya Kalamu azali te, abotami mpe nanu te, akotikala mpe kobota. Lopango oyo esika maison communale ya Kalamu ezwami ekoma na yango cible ya bato mabe uta bamvula ebele oyo bazali koluka na lolenge nyonso kokomisa yango ya bango ya koyeba ezali eteni ya bato liboso na bango ezali na mama moko azali kotalisa ete azali mokolo eteni ya lopango ya maison communale ya Kalamu bipai wapi ndambo ya babiro ya commune ezwami ya koyeba ezali ete na lisungi ya la police pe ya parquet nde babaki na kotonga deja mer ya mondelo bisika bazali kotalisa ete ezali ya bango na boye na koyoka likambo oyo gouverneur Jontini Ngubulambaka akitaki mercredi 16 août sur terrain mpo na koyeba na mozindo likambo oyo pe kozongisa nyonso na alima na kokoma na ye abandaki yambo na koyoka bourgmestre ya commune ya Kalamu wapi epai asengaki na ye abimisa mikanda nyonso parquet etindaki na profit ya mama wana na boyende mokonzi ya ngumba mokonzi Kinshasa atelemeli bizaleli mabe oyo ya koluka kobebisa biloko ya leta na lisungi ya bazuzi. Alors moto moko aya alobaki ye bata na ye asomaka commune oyo ezali soni mpe mawa mingi. Alors biso l'état non voilà tout ça l'état de droit et puis droit à l'état et à la bafoué na niveau donc il y a un atelier awa l'état azonga na ba droit na ye donc moto mon côté aux ala moto armé aux ala moto ya police aux ala moto ya justice moto mon côté azana droit donc ya awa azwa lupango bosengeli koyeba ete gouverneur Jontini Ngubulambaka alandi kofunda bazuzi nyonso bazali complice na dossier oyo pe lisusu komema liboso ya sembo mama oyo ayebaki na koyana bapolisier mpo na kodeguerpir l'état na commune ya Kalamu dossier oyo tozotala pe tozolandela tolobi ti bokoyoka nga nazali chef de localité ya Molebo chef de localité ya Molebo ya commune Ansili. Alors nalingi naloba likambo oyo ezali keno namoni kaka bandeko ya Congo Brazza baye kotia pano ya bidanga ya groupement na bango awa. Alors etaki mokonzi esengaki na sinale bakonzi ya likolo bamona yango mabele na biso ya Congo RDC bato bandeko ya Congo Brazza babandi koexploiter yango kosala bilanga soit ba jardin akati mabele na biso na yango nasengi na bakonzi batala likambo oyo bango moko batala pano bino bozali babiso na bango boyaki awa baluka solution ya likambo ezali so likambo ya niveau na ngai ya localité te ekomi likambo ya niveau na bango bakonzi batala likambo oyo soki ngai nemona na faute bango baya koloba yango mpo ngai nawelaka ya mabele oyo ngai na bango tozalaka guerre na mabele oyo me towelaka yango nano batiaka boye te me nde namoni batie deja libende boye epesi ngai pasi taki mabele na ngai mwana mboka ndenge nini mabele komo kokende tiko elingi koloba nde batie boye oyo mayo osasu bilanga koto eza bato so bangi basala bilanga awa bakofuta droit epai ya bakongola Brazza ngai localité na mono bakofungola te nakoloba wa te yango nasengi na bakonzi botala likambo oyo ekomi loba provocation ezali provocation soit eza faiblesse na biso soit eza provocation
mais lokola biso tozana misu lisu likola lisu il faut to loba o esika to suki tango biso to moni likambo to beleli na bino mais tomoni baposte na bango na kona za renforcer na basoda banini bongo yoko toza na basoda te policier te ngai awa soda zalaka te policier zalaka te tozaka ba autorité civile ba autorité civile en GP moko ezalaka te do nazawa na défendaka ka nga moko na population na ngai soki makofi pe so makofi na meki kobunda so pe bakoboma kaka boye banda mikombo so ti lukunga même na poste na biso na chef lieu ya quartier Fleuve toza na basoda te toza na policier te toza na armement te tozalaka basi to comprenaka te soki pe ezaki boteka yango boyebisa biso ke noto longwa tolunga po tomoni tondie tozovanda lokola bana bitike soki boteka esika oyo nyonso boyebisa biso ke toteka yango bolongwa makambo zoloba oyebisa ngo chef de quartier makambo oyo Fleuve makambo nazoloba na yebisa ngo chef de quartier de Fleuve pe tokoma yango na mikanda mwana moto oyo azali kokumba moto il faut azala na plaque bato oyo ye amemi il faut balata plaque mawatro na comportement ya bafi ya Kinshasa. Na vie il faut pas apparaître mais na vie il faut être. Comment na babandi oyo makambu balobi yango moni la plupart ya bafi o balukaka na somba téléphone ya iPhone 50 iPhone ce sont des bandits ce sont des tchels. Kala bafi yango bazana kaleso malamu te bazolia mbongo ya mabe. Peuple congolais to sunga l'état na biso. Ouais, mais ce qui est dans la bateau, l'état, ce sont des magistrats. La plupart, il y a des dossiers qui n'ont pas parqué. Nous, tous, on a raison, on condamné. Mais nous, tous, on a raison, on a PC raison. Les magistrats, on a bien mboka au mingi. Comment on a dengue bafi wana ba bomi batu la police sali musala ya kokanga bango lobby ba yena ba avocat le kuta yango moni la plupart ya ba avocat belé na la plupart ba magistrat belé ba lata kabilamba ba italité ba mesala bilamba kato ba costume lemba ba chaussure lemba à cause ya mbongo ya moyeke ba magistrat ba osunga Congo te comment na ba bandi wana mutazo témoigner que à kota prison 11 fois abimaka ndenge ni soki ba magistrat te mutu abomi mutu longoli mutu ba organe kotisi mutu na sia mabele lobi ya futi $1000 $2000 on dit mais okimisa ye assemble na bino ba avocat bozo kotela soit disant ba bandi wana bozo sunga l'état congolais te ba magistrat ba batu mabe makasi bo tamwa na mbongo bolia ba mbongo mabe ba mbongo ba magistrat boliaka bana na bino ba koko na bino ba osala modi baomona bino na mituka nzoka mituka ya moyeke mawatro bozo sunga mboka te nazolobela soit disant bino ba politicien o boza na sima ba bandi wana vous serez confondus so boluka bosala sabotage na mboka oyo nzamba obimisa bino na poisia longo na drapeau mboka longo nya na la police na fukami na mabele ya Kimbangu na mabele ya Papa Tshisekedi na mabele ya Mobutu na mabele ya Lumumba bisika nyonso babandi wana baza na baveni na bakartier baza la dénoncer merci mwana mboka son excellence Peter Kazadi merci pour la musala ozosala papa longo nyala la police na bakondi nyonso la police bapolisier baosa musala bato baosunga biso te eza bamagistrat bato baosunga l'état te eza bamagistrat son excellence il s'agit de changer tous les magistrats na mboka oyo changer bango babimisaka bato ata osali mabe baobimiso bango bazwaka mbongo na bango mais bobosana te bato makila bango ezolela eza bafamille ezolela bana bango ya basi pe ya mibali oyo babandi wana baoboma baoyiba bato bamoto bazokata bato bakuluna bazobomba bato jour sur jour soki bayeli magistrat mbongo bimisi okimisi ye eza problème te cher magistrat tous ces pays ici-bas mais boosunga mboka te soki mpo na nga balongola tous les magistrats mboka oyo baa bacorrompu bamagistrat mabe so tala swana na mutu ata mutu abomeli yo mwana so oza na mbongo to ozwa raison te po ozwa raison ifo ozala na mbongo toosunga l'état te Congo afati toa na état de droit on a droit de parler nafingi mutu te mais na lobby comportement ba magistrat belé mais na kati na bango il y a aussi des bons magistrats mais mingi baza ya mabe o bazozala corrompu totala misu na biso et tala soki lobby ba bandi wana babimi ba biso toyebi te toluka ba magistrat bobimisa ba bandi wana toluka ba magistrat kuluna bomi mutu me bobimisi ye bosunga l'état congolais te ba magistrat longonya na la police
totika te biso tu bakongolais nyonso place omoni suspect na avenir na quartier na yo benga la police dénoncer bato mabe mboka na biso toa na besoin kimia mboka biso toa besoin baminduka ebeta bamasasi te mpe kotika losalama te nzambe apambola Congo. Merci. Bana tini bomela mai botika masanga peuple nino amelaka mai te. Je suis dépassé. Et après atoleka bana tini bomela mai botika masanga tala mususu peuple nino amelaka mai te. Chae ya riscodo. Et après et voilà. Oh tata Nzambe. Voilà, je savais. La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Pas du tout. Eh bien, il a raison de s'étonner. Est-ce que c'est mauvais de prendre l'alcool? C'est mauvais ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Yo le bini. Je répète encore. Un chrétien doit boire l'alcool. Ah! Pédamon. Qui te a raison? Qui te a raison? Un chrétien doit boire l'alcool. Ne buvez pas. Ne buvez pas. Ne buvez pas l'alcool. Pourquoi? Mais pourquoi? Bon, entre Gédéon et la dame, qui dit mieux? Qui dit plus? Qui dit mieux? Eh plutôt qui dit mieux? Eh qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Lubaka na lingal. Revenons à nous beaucoup. La question c'est, entre Gédéon et la dame, qui a raison? Point d'interrogation. est-ce que c'est un péché? Point d'interrogation. Ne buvez pas l'alcool. Fuyez la maison de l'alcool. Mais Jésus prenait. C'est ça qui nous soulage dans ce pays. Avec tous les problèmes qu'on a au quotidien là. Si tu ne bois pas, tu vas faire comment? Il y a plusieurs boissons. Tu peux boire de l'eau, tu peux boire les Vita, l'eau, les Fanta. Vraiment. Il y a toutes sortes de boissons. Si tu n'arrives pas à boire tout ça, bois la bouillie. Hein? Quoi? Quoi? Bois la bouillie. Jamais. Mais attendez, faut pas dire jamais comme ça. Elle peut avoir raison. Bah oui, elle peut avoir raison. Mais y a-t-il au moins un verset biblique qui nous autorise de prendre l'alcool? Le chapitre 5, le verset 51. 31 plutôt. C'est pas Makoso, chapitre 1, verset 31. On dit... Juste un instant, attendez, je vais chercher ma Bible. Excusez-moi. Lisez Bible. Je vais commencer au verset 30. D'accord. Alors le pharisien et le scribe se mirent à critiquer ses disciples et à leur dire: pourquoi mangez-vous et buvez-vous? Donc Jésus boit. Ouais, mon vin. Makoso. Mathieu. Makoso. Mon vin est là-haut. Makoso. Mon vin. Makoso. Je n'ai pas encore fini de lire. Mon vin est là. Mes frères, le doux vin, le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Conclusion. Donc, en conclusion, on peut boire, mais pas trop. Eh oui. Et on peut savoir pourquoi? Suivez en image, on se retrouve après. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Et puis singa lokola posa ya kosanza. On va changer de chanson. Jeudi, Denise Nyakeru et tout le régime se la coule douce à Kinshasa, champagne à flot, alors qu'au même moment le sang du pauvre peuple coule à flot à l'est du pays. Dimanche 12 mars 4h30, au petit matin, s'éteignent les lampions de la fête. Dans la nuit où Félix et Denise organisaient une de ces somptueuses fêtes dont le couple a pris l'habitude, à Béni, les ADF égorgeaient 19 personnes dans cette même nuit. Fraîchement débarquée de Kolwezi où elle est allée soutenir Fifi Masuka, dans la course à la succession de Richard Muyej, Denise Nyakeru est revenue renforcée du cadeau offert par la gouverneure intérimaire de la province. On dit que son célèbre sac à main dont elle s'affuble et ses valises étaient généreusement remplies de dollars américains. L'autorité de la province du Lualaba est bien connue pour être devenue une généreuse distributrice de cash. C'est dans la capitale mondiale du cobalt, loin de sa famille, que la première dame a célébré le 9 mars dernier son anniversaire. Dans la même nuit du 08 au 9 mars, dans le village de Mukoni,
Les ADF massacraient 40 personnes dans l'est du pays. Un reportage de TV5 illustrait cette énième tragédie. Pas de quoi émouvoir la première dame et sa suite. Faute d'avoir pu fêter l'anniversaire de son épouse, Félix Tshisekedi décidait de rattraper le coup en lui organisant lui aussi une fête, donc une deuxième fête. Il donna rendez-vous à tout le gratin du pouvoir pour le samedi 11 mars. Amoureux des fêtes somptueuses, c'est dans le tout nouvel écrin du palais du Mont Ngaliema réhabilité.